tokomi na tenya ibale yalinaka na bisu za ibongo na lokota la lingala tuti bongo na lokota la lifalasa na bokuse sango Albert akosunga bisu na kozongela matea batea ki bongo na sima tokosambya losambo katikati ya mokolo na sima losambo nde toyeba bongo koyamba mituna bozwami nango sango Albert. Merci Mama Régine po ya maloba bande ko balandi boboto bwa mokonzi bosala na bino na bokuse poso eyeto bandaki lokola momeseno na bozongeli sango elamu ya lomingo loleki ezalaki bongo lomingo ya mputa ya Yesu Kristo likolo Matthieu 28 1 à 20 16 à 20 esika kani Yesu Kristo akopesa mosala na bayekoli ya kokende kokomisa bato banso bikolo biso bayekoli baye pe kobatisa okombo ya tata pe ya mwana pe ya Elimo Santo. Simana yango sango Roger asalisaki biso na malongi maimatali mokanda moye mosantu papa akomeaki po ya bopalingini sango elamu koyeba koloba koyeba kosakola koyeba kopesa sango epusi malamu zambi ekolendisa bomoi ya moto. Pe simana yango tolandaki malongi maimatali mama Santo Maria na Elimo Santo tokomilengela na Pentecoste totalaki bongo boni Elimo Santo mimonisaki na kati ya bomoi ya mama pe lobi na yango sango Roger apesaki biso malongi maimatali makabo ya Elimo Santo makabo ma etokozwa mingi na poso eye mubimba. Tokozwa deja ndeko moko azali kobenga biso. Allo Ali Maria. Tozo yoka yo ndeko. Bolimi simike meter. Mituna mo tuna déranger mama mukiri. C'est la prophétie. Geto tikela nkasa bandeko na biso ya réveil. Nezi to kwaya kana yango to kwaya kana yango. Eza aussi na d'autres prêtres bazama na doana po eza dibi. Eza juste préoccupation na mais c'est pas un niché depuis ce petit temps. Merci Michel. Likambetali prophétie motonyoso na Eglise Santo Catholique azali profeta. Zambi tango tukuli batisimo tosangani na Yesu Kristo oyo azali nganga nzambe mokonzi pe profeta. Mosala wana ya profeta epesameli mo Kristo nyonso. Profeta elingi koloba nini? Kosakola na kombo ya nzambe. Mbala inso yo koloba bosolo na kombo ya nzambe okosala mosala ya profeta. Toyebi boni na bondeko bakala profeta akoloba se bosolo. Akokosa te, akoflate bato te, kasi akoloba bosolo. Koloba bosolo koyebisa moninga verite na kombo ya nzambe yango nde profeta yango wana. Kolakisa pe baninga nzela ya nzambe zele komeme pa ya nzambe. Ezali mosala ya profeta. Zambi profeta mosala nae kolakisa bato oyo nzambe alingi. Kolakisa bato volonté ya nzambe. Moto nyonso akoki kosala yango. Tango okopesa moninga malako koyebisa ete ezalaka boye te tambola boye. Zambi liloba lya nzambe elingi boye, nzambe alingi boye. Ozali kosala mosala ya profeta. Toyebi te tango ndeko tuni motuna alingi aloba maimatali prophétie ya anticipation. Koyebisa moto makambo makoya sima. Wana ezali mosala oyo etali penza profeta te. Soki otali mingi na kati ya mikanda misanto komono te likambo wana koyebisa makambo makoya sima babengi yango divination. Pe mbala mingi likolo ya posa ya koyeba makoya sima okomono moto akobete libaku lokola ndakisa ya Saul azalaki na posa koyeba makoya sima akolonga bitumba to akolonga te yango akendaki pa ya necromancienne ya mwasi oyo akolamwisa mowei pote mowei ayebisa ye makoya sima talaka pe nzambe akobwakisa ye. Tokomi na buku ya bikela ya bapostolo na eteni ya zomi na motoba tokomona elenge mwasi moko yepe bazalaki kotala ye lokola profeta. Mosala ne koyebisa bato makambo makoya sima. Bato bakanisaki te akosala mosala mwa nzambe. Kasi tango Santo Paul aleki wana na mboka esika elenge mwasi azalaki na acte 16 tokomono te Santo Paul tango amoni alobi te oyo ezali eloko euti na nzambe te euti na satana.
akotandela maboko akosala exorcisme tango molimo wana bakobenga molimo ya nguma tango ebimi na nzoto elenge mwasi azalaki lisusu koyebisa bato makambo makoya nsima te yango tosengeli kokeba posa wana akoyeba nini ekoya nsima lobi ekozala ndenge nini nakozwa eloko na akoluka elingi koloba tozali na confiance na nzambe te biso tosengeli kosala confiance na nzambe kutu na sango elamu yesu alobi nini alobi te le lendemain aura soin de lui-même lokola te mayema koya alobi tikela yango nzambe yo osengeli komilengela osengeli kozala prévoyant osengeli kosala manso po te lelo tambola malamu lobi mpo ozala malamu kasi lobi tikela yango nde nzambe ezali mpo ya biso bato te ezali mpo ya nzambe le lendemain aura soin de lui-même. Allô? Allô? Oui. Oui, papa. Mbote Père Roger, Maman Régine, Maman Aimée, sinon nyonso basali ya radio Ebitia, merci. Mosina nanga mobimbi ngai eza lokola hors sujet. Nalingi nazongela na mbisa oyo ya mbuta ya Yesu olikolo. Balobi boye bandeko ata tokoki komona Yesu sikawa na miso te toyebi te azali na bomoi azwi lokumu mboka tata nzambe oyo atili ye mokonzi wa nse mobimba tala likambo tokokanisa lelo oyo eyenga ya mbuta ya ye olikolo awa tozomona ke nzambe tata moto ate mokonzi Yesu Kristu azala mokonzi wa likolo mpe na se pouvoir nzambe apesi ye na chapele oyo ya libombamo ya nkembo na lotuku ya mitano tolobaka mpe ke mama Maria alati ekoti ya lokumu lokola mokonzi ya likolo mpe na se siko mama Maria nani ateki ye mokonzi ya likolo na se en plus de ça tata nzambe ye moko aza mokonzi wa likolo na se Yesu Kristu mokonzi wa likolo mpe na se mama Maria mokonzi wa likolo mpe na se siko bakonzi wa likolo mpe na se baza misatu mpe nayebi te mwana motina liboso ya mibale osuleve likambo ya apôtre Paul atambolaki na Yesu te aliaki na Yesu te me asali mosala mingi koleka baposo oyo bazalaki na mokonzi Yesu Kristu naloba nini aleki bango na boyambi to bapesaki ye punition ndenge azalaki kopersecute bakretien ya misato ezali motuna te me naza kofelisite bino nalobaka ke bosangisa biso ndako ya nzambe moko monde entier mpo le tosalaka misa sango na sango azalaka na paroisse nde na bangini na ye me radio mama Maria asangisa biso monde entier tolanda misa sango moko lecteur moko annotatrice moko yango napesi bino merci mingi nzambe abasela bino bosala mosala malamu ndeko mboso Emile na paroisse Saint-Ibuka baene Saint-Ibuka merci. Merci papa Emile. Merci na papa nakobanda kopesa yano na motuna moyambo pe sango Roger akosalisa biso na mituna misusu. Maria mama mokonzi wa likolo na se ndenge tomesana koloba yango Marie reine des cieux e tango ecclesia kosakola te Maria azali mokonzi mama mokonzi tope bapesi lokumu likolo elingi koloba tete akomi molongo moko na mwana wa ye Yesu Kristu tezali bongo te kobenga Maria tope kotala lokola mokonzi ezali ndenge tolobaka mingi na lifalansa lokola métaphore ezali bobelese elembo ya koloba te Maria aza lokola référence ya baye nzambe apesi lokumu na botali lolenge kani bomoyibwa bango bosalaki awa onse nzambe akotombolaka bayebanso bakosalaka po elingi ye
lokola mwana wa Yesu Kristo amikitisaki andimi etinda ya tata yango wana tata pesi ye lokumu okomona Yesu akubuta likolo ye moko pe tata akufandisa ye oloboko la ye ya mobali akopesa ye lokumu pona etinda ya ye wana akokisi etinda ya tata. Yesu akopesa pe lokumu wana na mama wa ye. Nzambi atosi Nzambe ayambi Nzambe na kati ya bomoi bwa ye. Soki eklezia akopesa mama lokumu to pe akotala lokola mokonzi Marie Reine ezali tete ezali lokola bokonzi bwa mwana wa Yesu Kristo te. Nzambi Marie azali Nzambe te. Marie azali ndeko wa biso, mama wa biso, moninga wa biso, pe bongo na botamboli bolamu bwa ye, na nzela ya boyambi bwa ye, na nzela ya iyo ya ye lokola tosi Nzambe, yango wana Nzambe apesi lokumu. Elinka koloba na bokuse te, Nzambe apesi mama lokumu po ya mambi malamu oyo ye asalaki. Ndenge akopesa pe yo ndeko otuni motuna wana, soki otambusi bomoi na yo malamu, awa onse ekotia lokumu Nzambe abombeli yo. Abombeli bato banso bayambi Yesu Kristu, Nzambe abombeli bango ekotia lokumu. Moto na moto na ngonga ya ye, moto na moto na mokolo mwa ye. Bongo mama awa Nzambe atomboli ye, awa mwana wa Yesu Kristu apesi ye lokumu wana, yango wana tokotala lokola mama mokonzi, lokola tazali ndakisa. Ndakisa ya bayekoli, ndakisa na mulongo ya basantu, azwi lokumu wana lokola ndimaki iyo na Nzambe pe andimaki kobota la biso mobikisi Yesu Kristu mwana wa ye o azali mokonzi wa bakonzi. Ezali a titre métaphorique nde tokobenga mama mokonzi wa likolo na se lokola référence ba mama ya ndakisa lokola mokristu ya ndakisa oyo biso tokoki komekola po ete mokolo moko biso pe tozwa bokonzi wana oyo Nzambe alengeli na bayebanso bakosala po elingi ye na kati ya bomoi bwa bango. Merci. Merci mingi monsieur l'abbé pona ya nopesi ndeko asengeli koyeba te Kristu azali mokonzi pe biso a tokuli batisimo tosangani na Kristu o azali mokonzi. Tozali peuple de roi ekolo ya bakonzi. Apocalypse 1:6 elobi yango polele peuple de roi ekolo ya bakonzi. Bokonzi ya Yesu Kristu ezali si ya ye moko te kasi akaboli yango na biso. Tozali bakonzi lokola Yesu Kristu te kasi bokonzi wana pe epesameli biso. Yango wana soki balobi te mama azali mokonzi ya likolo pe na se ezali nango normal. Zambi na Apocalypse 1:6 ekomami te nous sommes un peuple de roi. Pe na mokanda ya Saint Petro 1 Pierre 2 premier verset kende liboso balobi te nous sommes un sacerdoce royal. Nganga Nzambe pe mokonzi mokristu nyonso. Yango wana koloba te mama azali mokonzi ya likolo pe na se ezali nango problème te. Zambi yo po azali mokonzi. Kasi po ya mama tolobi te azali mokonzi ya likolo pe na se Zambi ekomami na mikanda misantu te atondi na gracia. Elle est pleine de grâce. Pe mama Elisabeth akoloba te mokonzi ya benisi ye yambo ya basi banso. Azali boso ya basi banso. Azali la femme par excellence, la femme de référence. Yango azali mokonzi. Mokonzi kati ya biso bato. Kasi tobosana tete mama pe azali mokonzi Zambi mosala oyo Nzambe apesi ye ya komema mwana wa Nzambe na libumu pe ya kobota mwana wa Nzambe kopesa biso ye kokolisa pe ye esali te okati ya bikela mo biso awa na se moto aleki mama azali te. Azali likolo ya biso banso. Yango wana toloba ekuti na lifalansa te anzelu apesaka bato mbote te. Kobanda Genèse ti Apocalypse banzelu bakobimela bato batikala kopesa moto mbote te kasi tango Gabriel abimeli mama Maria apesi losako. Alobi na ye boboto mama. Lokola te azali moto oyo aleki biso kati ya biso bato awa na se. Bongo oyo etali Santo Polo. Santo Polo akosala mosala na eleko eye Yezu ase azongi likolo pe sangola mo esengeli kopanzana na bisika bisusu.
bapostolo bazomi na babale batei mingi penza na kati ya Palestine, na Yudea, na Galilea, Samaria, bongo na bongo babimaki pe libanda. Kasi mosala oyo Santo Paul azwi ezalaki mingi penza kosakola sango elamu epai ya bapagano. Bazali bayuda te kasi bapagano. Ezalaki mosala monene penza, yango pe amipesi asali pe mosala monene. Tokoloba te asali mosala monene koleka baninga. Comparaison ezalaka malamu te. Moto na moto asali mosala engebene na mabongi eli mosanto apesi ye. Kasi tokoki koloba te Santo Paul pe asali mosala yango pe engebene na likabo moko oyo azwaki to pe libaku kitoko azwaki oyo baninga mbele bazwaki te. Ye atangaki mingi koleka Santo Petro, koleka Yohane, koleka Mateo bongo na bongo. Yango wana pe lokola atangaki mingi asali mosala pe na kosalelaka bongo bwania mayele oyo ye akolisaki na kelasi mingi penza epai ya Gamaliel. Yango tobetaka sete tolobaka te omoni te Nzambe aponi yo mpo tosalela ye okati ya eklesia yekola sala théologie ezali important. Ndenge tomona ko banganga Nzambe na église catholique bapasteur protestant bongo na bongo bakotanga kolinga te tolamoki na tongo mbala moko bandi kotanga koteya okobebisa bomoi ya baninga. Talaka tina nini Santo Paulo atikeli biso mikanda ebele penza na kati ya bondeko basika. Sur les 27 écrits ya Nouveau Testament, 13 ezali ya Santo Paulo. Lokola te la moitié ya bondeko basika ezali ya Santo Paulo. Pona nini Zambi atangaki mingi. Tango moto atangi akolisi bwania akolisi mayele maye ekosalisa epote asalela Nzambe ndenge ebongi. Nasuka topesi merci na ndeko Zambi ndeko alendisi biso awa yebisi polele te Radio Marie ekosangisa bato. Zai musala ya mama zalaka se mosangisi. Kutu na kundoli fondateur ya biso bienheureux Jacques Albert Rionnet, fondateur ya famille paulinienne pe alingomba liangai Santo Paulo, société missionnaire de Saint-Paul. Yazala kolobate notre paroisse c'est le monde. Paroisse ya biso zali molongo mobimba. Zambi basango ya Santo Paulo tozalaka na ba paroisse te. Musala na biso ko sala musala na nzela ya media po ya kote ya sango elamu. Yango zala kolobate paroisse na biso ezali paroisse songolo to pakalate kasi le monde. Notre paroisse c'est le monde. Talaka pe mikolomiye. Basango banso bakoleka awa paroisse ya bango ezali lisusu paroisse songolo to pakalate komi molongo mobimba. Lokola te maye Albert na lobaki kokisami penza na moi mwalelo paroisse ya bai bakoleka nzela ya Radio Maria ezali nde mokili mobimba to molongo mobimba. Bonjour Maman Régine, bonjour Banganga Nzambe, Eza Raphaël depuis la paroisse Saint-Pierre. Nasa penza na mituna ya yambo penza soki moto azwi sakramento ya nkotisa te bomoi mobimba to akufi avant so sakramento yango est-ce que eza lisumu nde tomona bandeko na biso mosusu bazwa basakramento par exemple ya batisimo to ya eucharistie ya mokolo ya samedi saint oso miso eli nkotisa te est-ce que eza lisumu ya ibale penza ndenge nini Mama Sainte Maria ayebaki te mokolo ya Pentecoste Limo Santo akokita. Pourtant azalaki présente te na mbuta ya mwana na ye na likolo ntango andeki promettre baye koloba ye kina kotindela bino Limo Santo bakindeki opesa ye sango to ayebaki deja lokola azali mama wa mokonzi ya isato. Mpona nini Église catholique pona kaka era 15h pona esala losambo la miséricorde divine pe pona nini sala kaka mibomba mawa mystère douloureux poni ba utilisaka mystère douloureux na place ya mystère mususu pe asuka mon père pona nini Église catholique utilisaka beaucoup ya estras pe Banganga Nzambe soki likoki ezali bokoki olimbolela biso soki
buku Esdras elingaka koloba na biso nini. Merci, bonne journée. Merci Nandeko Raphaël kuna na Saint-Pierre. Merci na ndeko Raphaël pona boko mituna tuni biso tokobanda kopesa biyano na yango. Motuna moyambo po ya sakramento ya nkotisa soki moto azwi yango te akuli yango te eske asali lisumu. Tokoloba te asali lisumu te. Po toyebi te po nini akulaki sakramento wana te. Mbele na bomo iboye soki azwaki likoki wana te nzambe moko ayebi. Nzambe moko ayebi. Kasi epusi malamu soki azali na bomo ete asengeli kozwa sakramento ankotisa akamata yango akula sakramento wana. Mbala mosusu tokomonaka te eza na boko ba sakramento moto asengeli yambo penza kokula yango koleka na nzela sakramento ya nkotisa. Lokola libala lisantu boku libonganga nzambe pe bongo na bongo ezali ba sakramento esengeli na moto akula nkotisa po ete akoka kozwa ba sakramento bisusu wana etikali. Soki moto asengeli na yango bakopesa ye eklezia koboya te. Ezala to alingi kowa tango kozwa mafuta mbakoni wana soki esengeli na yango bakopesa ye sakramento wana. Esengeli na moto asenga azala na ba disposition esengeli pote akokula sakramento wana. Tala eyano tokoki kopesa po ya motuna moyambo. Merci monsieur l'abbé. Po ya motuna ya mibale, Mama Marie ayebaki ndenge nini te Elimo Santu akokitela bapostolo. Tobosana tete bazalaki na Cénacle. Cénacle elingi koloba nini esika bato bakoliaka, salle de repas. Bazalaki kuna pona nini zambi na eleko ya Yesu Kristu. Po ya kosepela eyenga ya Pasika bakopono esika, bosenge kopono esika. Soki bozali mingi te bokosangana na baye bazali mwa mingi. Zambi esengela kozala bato au moins 10 po ya kosepela Pasika elongo. Lokola Yesu na bayekoli baye bazalaki zomi na misato yango basenga ki esika epai ya moto. Moto ayambi bango apesi bango esika pote basepela eyenga ya Pasika pote bali ya Pasika. Baye bakoti bafandi lipati ya suka bale ezalaki kaka mpona mokolo moko te kasi po ya kofanda na esika yango na eleko nyonso ya Pasika. Pepai ya bango eleko ya Pasika eumelaka. Ekokende ekozwa poso moko ekoyipe kokende ti na kitela ya Elimo Santu. Yango wana esika ena ekomaki esika bapostolo bafandaki. Tango Yesu abuti o likolo bazongi wana bafandi. Lokola Yesu ayebisi bango te bozela Elimo Santu akokitela bino bobima na Yerusalem te. Tomoni yango na Luc 24. À partir à 50e verset, boni Yesu ayebisi bango te bozonga na ville, bolongwa na Jérusalem te. Elingi koloba te bakokai kozonga na Galilea te basengeli kotikala na Yerusalem. Lokola pe mama mobikisi azalaki wana aye kosangana na bango. Zambi promesse oyo mwana waye apesi bapostolo ezali ya motuya Elimo Santu akokitela bango. Yango ba mama mbele ezali ba mama baye bazali kosalisa bapostolo pona bilei. O batangelaki biso bakombo na bango na Luc 8e chapitre ya Santo Luka. Baye kosangana wana mama Maria pe abakisami. Zambi asengeli kozala pene na bayekoli ya mwana waye lokola na se ya kurose. Yesu ayebisaki polele na Yohane kamata mama pe alobi na mama kamata mwana. Yango ekosala te mama akozala pe na Cénacle. Po ya tina ibale ya liboso promesse mwana waye apesi Elimo Santu ezali ko interesse ye po yepe asiakulaki Elimo Santu. Ya mibale lokola Yesu atiki mama na maboko ya Yohane pe alobi na Yohane alobi na mama kamata Yohane yango wana ekosala te esika Yohane azali mama pe akozala. Lokola Yohane azali na Cénacle mama pe akozala pe na Cénacle. Motuna moe motali losambo ya motema ya ngolu ya Nzambe to pe miséricorde divine
ezali losambo Yesu Kristu yemei penza asengaki na monyango Faustine te ekoka kosambelama na ngonga wana. Zambi ngonga ya 15h ezali o tokolobaka heure sainte. Eleko eye ngonga oyo Yesu Kristu akataki motema. Bongo na ngonga wana esengeli na biso kotala motema wana ya Nzambe, motema ngolu ya Nzambe, epe ko belela yango pona bolamu tope bolimbisi ya mokili mobimba. Ezali selon message oyo Yesu Kristu yemei penza apesaki na monyango Faustine entre le 13 et le 14 septembre 1935. Ayebisi yango na monyango Faustine te voilà losambo oye s'appelait eye bosengeli kosala yango na heure sainte na ngonga ya 15h ngonga eye Yesu Kristu akataki motema. Bongo bakosalaka bongo mobomba mumwa pasite tope mystère douloureux te malobe salaka nde par sa douloureuse passion elingi koloba te mystère douloureux mais tokolobaka par sa douloureuse passion kokundola pasi ya ye yokela biso mawa pe mokili mobimba. Nzambi ngonga wana ezali Yesu akokata motema pe akati motema poya bolamu ya mokili mobimba awa akolimbisa pe mokili mobimba na nzela ya liwali ya ye masumu manso. Tala tina nini losambo ya ngolu ya Nzambe ezalaka ndenge wana okati ya Eklezia Katoliko. Merci monsieur l'abbé. Mutuna aminei buku ya esdras ezali na kati ya Biblia na biso. Ezali Esdras na Nehemi tokozwa yango na kati ya Biblia. Elingi koloba nini? Buku ya Esdras ekomami tango bana ba Israel bauti bombo na Babylone. Bazongi na ekolo ya Elakato pe na Palestine. Pe kuna babandi mosala ya kotonga engumba ya Yerusalem pe kotonga tempelo. Zambi Nabucodonosor abebisaki engumba ya Yerusalem pe abukaki tempelo. Bango basengeli kobongisa mboka ya bango, kobongisa engumba, kotonga tempelo bongo na bongo. Yango wana buku ya Esdras ezali kotalisa biso boni bayuda bakomi pesa. Mingi penza koyoka liloba lya Nzambe pe kobongisa mboka ya bango. Kasi mingi penza kobongisa se mboka te, kobongisa pe molimo. Kotonga mboka pe kotonga molimo, kotonga bomoi pona maimatali molimo. Na kati ya buku ya Esdras tokomono te prophète âgé akosala mosala kitoko penza pe sima buku ya Esdras tozali na buku ya Nehemi. Na kati ya buku ya Nehemi nde prophète Zakaria moto akosala mosala akomotive bato pote bamipesa babongisa mboka batonga tempelo bongo na bongo. Na mangomba masusu ya ba Kristo basalelaka pe le 4e livre d'Esdras. Buku aina ya Esdras kasi wana ezali pona biso tolobi te ezali apokrife. Kasi na mangomba masusu bakosalela yango. Kasi na kati ya Biblia tozali na buku Esdras ezali 4e buku aina ya Esdras ezali apokrife po ya biso tosalelaka yango te kasi boko ba Kristo basalelaka yango. Merci mingi Mama Regine pour la maloba. Merci na bino batata milimo na ndenge bolembaka te kolesa biso mokolo na mokolo. Bongo bozoloba nayoki likambo prophétie eza kozonga. Nayoki Père Roger akoloba te mama aza mosangisi. Mbala mingi curiosité koluka koyeba mingi etindaka biso na nzela mabe. Soki natali na tango ya eleko ya Eva, Satana nyoka ekokosa po nini alobika te soki olembuma wana mayele makofungwama. Metoyebi eloni epesaki biso comme conséquence. Prophétie batata milimo mbala mingi na koliki ate ndenge na bino kozala ba prophète na biso ekoki. Mais soki tobandi kolanda curiosité koyeba ba misusu wana prophétie ezalaka nini ya kokabola bato. Que de famille mabota boni eza divisé. Okokuta ndambu toza ba catholique, ndambo bakende pa yo prophétie ezaka ya solo na ndenge na bango. Okokuta moboti akomi mobange bana bakotala ete azandoki.
po nini prophétie kaka moto ekaboli pe okomona mama na kokufa na ba CVB boza komipesa pona koluka te bokunda mowe alors que azana bana ya malamu ba misu batiki bango na ba homme de vieillard en disant que bandoki kaka pona ba prophétie bongo batata ya milimo botela biso likambo te bokabwane luti bolingo esili c'est pona prophétie si aliemba la mingi bozongela biso bosali matea ka pona lakisa biso te to sengeli te to wana tina te okene koluka kolia bilei wana ya molimo mosusu pona koloba te prophétie nde tondi kuna tala obele mukio na kokai kokabola par rapport ya likambo wana. Merci maman Christine. Merci beaucoup maman Christine. Likambo lobeza motu ya mingi likambo ya prophétie soki likambo ya prophétie ezali kotungisa boko bandeko lelo ezali kokabola même mabota ezali yo lobi kutu likambo ya curiosité nga na beza mingi penza likambo ya boyinga l'ignorance crasse ya koyeba yambo liloba lya nzambe te ndenge oza lobi yango mon peuple meurt par manque de connaissances. Et puis la peur bobangi pe yango nde moto ezomema bato na ba recherche ya ba prophétie moto alingi lelo oyo azwa esika ya nzambe na lolenge te aza na posa yeba nini roya lobi nini roya sima mikolo mibale nini roya sima mikolo misato susi ya moto ekomande yango wana soki moto moko abimi azali capable ya koloba te lobi okozwa mosala lobi okobala lobi okozwa likambo boya malamu pe bongo na bongo yana komi moto asolo yana komi lokola chance pona yo pamba te a prédire likambo malamu pona bomo iboyo mais soki ezali bongo te obimi ndoki to soki pe osakoli te lobi baroboma yo obimi ndoki soki osakoli te lobi bakotuta na motuka obimi ndoki. Donc tozo yeba te finalement c'est quoi la prophétie. Banganga nzambe banso batanga kelasi ya théologie ba lakisa bango c'est quoi le courant prophétique. C'est tout un cours. C'est parce que même mot yango prophétie c'est tellement incompréhensible que ezotinda pe batu basala n'importe quoi. Donc ce qui moto akoki ko sosola c'est quoi la prophétie, c'est-à-dire ko comprendre prophétie ezali nini na oliki robimisa sou matata te. C'est la mauvaise connaissance de ce que c'est la prophétie. Une très mauvaise connaissance de ce que c'est la prophétie. Yango bako acculé même ba catholique, voire même les prêtres catholiques disant que bazanga nguya parce que ba prophétise raté. C'est vraiment de l'ignorance carrément. Moi makanisinga na sanango yango na père Roger na kolika akoko bakisa makanisi. Makanisi kitoko nganga nzambe. Na tango akala na antiquité mosala ya bato ezalaki nde yango wana moto nyonso azalaki na posa koyeba mayemako ya nsima yango wana divination ba oracle ezalaki na kati ya mikanda misanto pe tokomona yango mingi mpenza ya bondeko bakala ba tirage au sort pile ou face ezalaki olingi obima est-ce que nakokoma esika nakokende bokamati mwa eloko soki kwei na ngambo oyo elingi koloba te nakende soki kwei na ngambo lisusu nafanda otomboli yango ntango kwei na se soki kwei na ngambo oyo esengi te okende okei. Donc bato bazalaki na posa koyeba makambo nini makoyela ngai lelo to mpe lobi to nsima ya lobi ezalaki mpenza posa ya bato na bokoko na biso mpe na afrika mpe toyebi te ezalaki bato mosusu mosala na bango ezalaki nde yango wana okei epai na ye akamati mwa bikelakela na ye mpo alakisa yo mayemako ya nsima bongo na bongo. Sika tokomi bakristo kasi kokoma mokristo eza likambo liseki te elingi koloba kobongola mpenza motema kokoma moto wa sika makambo ya bakoko oyo ya malamu tokamati oyo ya mabe tosengeli kotika kasi mbala mingi pe
makamba bakoko oyo ya mabe mpe ezali kolandaka biso toyebi te kala tozalaki na bamama ndona te bazalaka lisusu te sikoyo ekomi nde baprofeta. Donc c'est juste un retour sous un autre visage de certaines pratiques païennes qui se cachent derrière le concept prophétie tel que perçu de façon diffuse dans certains milieux. Baprofeta mama Christine alobi bakopanzaka bato anzali bamama ndona te bazalaka lisusu te kasi sika wa lokola bato bakomi kosambela Satan alobi ok nakozwa bino nakoya mpe na kazaka ya losambo lokola boboyi ngai nakozongela bino na kazaka ya losambo yango Satan aye avec la peau de brebis kazaka ya losambo kasi na kati ezali penza Satana. Zambi moto oyo akosala mosala ya Nzambe akabolaka bato te oyo akokabola sous prétexte ya prophétie sous prétexte ya message euti soki wapi ezali Nzambe te ezali Satana. Kutu mikolo mieto akoyoka yango na Jean 17 bomoko Yezu yambo te aleka na nzela ya pasi malozi maye akosakola akosambela akobeta sete pote bomoko bozala kati ya bakristo tango yo ozali kokabola elingi koloba te sango elamu ya Yezu Kristo ko otiki yango pene okomi kosalela Satana po Satana nde moto akabolaka. Botondi mingi banganga Nzambe Sango Roger maloba matikali omboka yo pona bosukisi linaka. Merci mingi mama Regine po bosukisi linaka toyebisi te lobi tokosuki sabongo sanza eye sanza losambo po ya mama Maria clôture du mois marial na tongo misa ekokambema na sango oyatali ba légionnaire na ngumba Kisasa abe Martin Defo na 7h ya kosala misa awa uto studio ya radio ya mama na ba légionnaire moke penza moke mitano to motoba pote elongo na bango tokoka kosukisa sanza eye ya mois de mai sanza ya mama. Kobosa na te landa radio ya mama kobosa na pete po na catéchèse mbele mikolo ya pe losambo bosengeli kosabone na télévision ya biso Radio Maria o ezali na YouTube Radio Maria RDC. Merci mingi na monite babone bazali penza ebele kasi tosengeli kozala lisusu na babone ebele penza po te pesa biso mpiko to motivation ya kokende liboso botalaka na bilili boyoki sango Albert Mbole botali pe na nzela ya télévision bokomono bilili bongo na bongo. Botondi mingi sango pona liloba bosukisi linaka na biso totondi bino botondi sango Albert sango Roger mama Christine pazaki na biso botondi na yepe mama botondi équipe mobimba ya technique esunga biso poto komo bandako babino to komo bisika bozali kosala. Radio Maria likabo ya mamo pona Ecclesia.